Patina Chopo, ça c'est Patina Chopo. Donc, toujours accompagné de la biso Malum Avoka. Il y a Malum Avoka, il y a rendre visite na famille à Maman Chako. Voilà. Et puis, il dit que Bazola la matin, balingi ba rassemblement penate. Mais il y a bato moko bazoyera quand même. Tant sous moi J moi loso moi nini yango ya malo baki lelo ya mona famille aza mutu moko social. Voilà donc c'est ça. Tout le monde présence au accompagné PDG. C'est là nous yo peut ça PDG mu Congo. Voilà. Yo accompagné PDG, tout pas moins impression par rapport à ningo accompagné PDG matanga azaki ou accompagné d'artistes to izakaka émotion nga kabulana bino artiste. Il fait aza mécène, ya Malum Avoka aza déjà mécène, aza mutu ya artiste. Donc il est accompagné à artiste à côté nous comme ça to luba. Voilà. OK. On a la caméra, je suis au Mamondini, je suis à vous avez un téléphone de lumière. Vous n'avez pas Merci beaucoup. Toza ana matanga Mama Chako Kande Boyebi. Toyambi PDG Malum Avoka o azaki vraiment moko abande ko soutenir biso na Mama Chako. Aïkota la famille ndenge bazui pasi babungisi moko o azali vraiment icône. PDG Malum Avoka yeyo yende aïkota la famille azape monte aza accompagné na président la die Sobe na moni pe na madame nae tant basalaka mariage Mama Chako azaka fille d'honneur quoi. Yemoro PDG à Loba. Moi li Loba par rapport à visite na la famille et là on y est mimi et puis Mama Chako azaki nani pa nae. Professeur PDG. Merci. Voilà biloko bonemi. Ya ko pichao. Et voilà qui le tu vois la mémoire pour la bagatanga. Ya motivé. C'est pour OK. Tout ça là, alors on peut déjà le mot à Wakaka. Banda. Banda. C'est la trouble. La banda est à Wakaka. Naomi. Non, merci beaucoup pour la parole. Nayoka Ike Mama Chako a confié en tout cas. Et ça là, il n'a pas si vraiment. Donc, Mama Chako d'abord, elle était vraiment la sœur à moi. J'étais vraiment touché. Et puis, deuxième chose, Mama Chako, Ngana, Salaki mariage, na Maman Rose Luemba. Vraiment, elle a âge à Maman. Andima Kozala, vraiment fille d'honneur. Donc, il y a une salle, vraiment.
Et Zalaki, il y a artiste, il y a comédien. Merci beaucoup. Donc, le message n'a pas d'artiste, comédien, tout vraiment, base à la soudée, base à l'ensemble, vraiment dans ces pays pour naïe, namoni, président, artiste Azawa, comédien, vraiment, il s'aligne bien. Moni Baïsobe, basé belé na autant à commoter, vraiment, na aussi, na base toujours soudé, ti mukroba ke punda maman Chako vraiment. Nayoki, malma kokandongo lobby, que vous avez une bonne relation na fait maman Chako. Mais tout le monde va quand même contribuer tout le apport na yo oyo memi na kata famille zali. Non non au moni na Bible lo ba yebaka mutamala munatanga pasi. Donc on a ébaï que famille vraiment basée na pasi alors pasi wana photo kabola biso nyos ensemble. Donc les restes vraiment les après. Merci beaucoup. Au Tomoni présence accompagné PDG, avocat et impression par rapport à la visite Toyo, Bossali ensemble na PDG. Ouais, vraiment, donc, si Papa Maloum Avocat, vraiment merci à trop. Le PDG Maloum Avocat. Voilà. Donc, mon abisso, tous les médecins nabisso, on peut accompagner abisso na musala oyo. Net PDG Maloum Avocat, aïbanagi pena maman Chako bien. Donc, il y a mon témoignage tout à fait à le week-end. Donc, tant que balaki mariage naé, lingaki kozwa ba maman. Donc, parmi ba maman bazaki ba fille d'honneur, maman Chako na kati. Donc, ça dit relation ils arrivent déjà na kati. Voilà. Bon, alors. Le col a pisonnion surtout, Bangaï, Maman Chako, artiste belé, to bandai koza la peine à PDG Maloum Avocat. Dans mon activité, artiste Sobe, donc n'a aucune na famille, mais n'a rien à l'accompagner, yo ou memangaï. Voilà. Donc yango ano monique, na sa qui démarche wala to kutani, na eko l'accès famille. Donc voilà. Donc biso to wana ba médecin na biso. Oyo ali ko mona famille directement, to memaï na famille. Bon ba ope bazo benga bakuta na membre ya association na ndenge na bazo sala yango. Mais au passengi biso akoya na famille ba moko tokoya na directement na famille. Donc rôle na biso za mutu mususu akoyi ko luka koya mayebite akotuta nani. Donc soka benginga na facilité ya komonisa ye na famille na osala yango. Donc rôle na sali yango. Voilà. Les insobé par rapport à la visite oyo et là on est interpellé ndenge mo lobi wa médecin baza ebele nous accompagner PDG Maloum Avocat mais visite au penda et là on est interpellé au penda pour que le bango penda bien. Pour éclaircir une visite au Bossé PDG Maloum Avocat. Les actes reconnaissance, les reconnaissance donc atali abi mutu na yebaki et puis moninga passe ba yebaka na tango likambo. Voilà. Te na tango passe. Nde ba yebaka moninga malamu. Amoni ke tozalaki na ba moment o ezalaki ya malamu, ba moment difficile peut to koyi kotika te, il faut to landa. Donc yango wana to sali. Voilà. Dans la carte, c'est mieux. Par contre, on va aller en famille. Mais dès que la police n'a pas plus de 20 personnes. C'est là, Nancy. Quand on a mais là, tu vois. Ouais, qui parle d'artiste, comédien, maman veut, bana veut, pour ma coupa.
Donc babengaki JP Masamba ye nde lelo alobaki akoki kotika bino te aya quand même kotala bino ndenge bozolala bozolamuka ti jour corps ekobima nde alobaki aya atala bino président JP Masamba aye mpe ye moko aye na équipe na ye ya fondation tokanisa topesa maloba mpa na ye ye nde aye kotala bino ayebisa biso eloko nini ememi ye awa. Merci Mama Lelo pour la koyamba biso awa na libota ya Mama na biso Shako. En fait, tous a comité mobimba ya fondation Tokanisa biso nyonso ye tous a awa. Il y a le président JP Masamba Oboyoki et Ngape Lokola CG Aza occupé na ba Mosala Mususu et le kwa Balolo le Kongatie il y a Nabiso Masasi Kabamba qui est membre il y a Ndeko Nabiso na ba mama Nabiso baza awa to sali fondation Tokanisa Mobimba bongo na likama oye kwela kibiso Tokanisa kito ya kotala bino kasi biso lokola momesano to bandaka malaka boyete sans que to lo bananzambe un mot ya wana to ngaki to invité biso nyonso ya okanga misu poto lo bananzambe un mot par rapport ya lilaka oye kweli biso pe par rapport ya présence na biso awa et pas na bino na bandi so to okanga misu to sambela kolo na bomo merci. Bible Yebisinga, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Lelo, maman Nabiso Shako, Azana Bomoïte, kasi libota etikali. Yonde mobondi si mitema nkolo, mitema oyo ezoki e pasuki e yoki pasi yawe, yoka kande, e oboyi kobamba bapota ya mitema wana nkolo. Biso fondation Tokanisa toye kotala bango, et yawe na masolo toko solola sala ete eleka na kimia pe kimia na yo etikala na libota oyo na kombo na Yesu nde tobondeli pe tolobi banso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Et nasa na maloba ngaboko te malamu na pe sa président yende mutako iko kotisa biso na mama na likambo oyo ememi biso na oyesika. Merci VP. D'abord, je crois que Samuel Maman et Salagi Bisso passe. Si on a plus loin, on a un voyage à quel égumbo on a samedi. Je crois que ce soleil samedi à notre événement. C'est comme ça, une année, BPC n'a pas de l'île. Parce qu'il y a des gens samedi le 19. La fondation Obimba dit au salaire mais impolitesse de la mort et de mire. Bon, mais son dengue fait pas lobby, dengue conseil spécial de chaque jour. Donc quand les années les alinga, les aïeux, les aïeux. Donc quand ça banani, donc quand ça bat bazar le rôle à biso à Kotanda. La bazar le rôle à biso, bazar le soutien à cela moins pour. Dans le lot, dans mon cœur fondation salaire non. Tout y a tout compatir dans nos malheurs ou toucher les bottes. Parce que tout le monde va regarder, mais tout canisa et qui n'a raté. Parce que chaque année, tu vas nous canter maman Chako, dans mon bout tout ça, je crois dans le mois de juillet, tu vas nous garder mémoire pieuse et baptiste avec le rôle à Kisso. Il y a ça qui est qui sur mon salaire. L'artiste ne meurt jamais à cause de ses œuvres. Le rôle à tout canisa ses allées, tu vas le canter. Yango. On donne ce qu'on a. Au biso je crois que tu as représenté la famille. C'est le geste qui compte, le geste d'amour, pour ça là, je prends des reportages. C'est-à-dire, le journal le monde conseiller c'est le Kabamba, pour te remettre la mise Nabino, et puis la mise il y a Maman Lelo et Tanda. Donc c'est un peu ça, pour te le journal, le partager, Mawana Libota. Merci beaucoup. Voilà, tu es qui dans moi présent, moi Biloko, moi Maï, moi Soukali, moi Eloko Moko Oyo, famille Loko les a.
famille lokolo eza awa bakoyi mpe kovanda nzala te bakoyi mpe kozala na posa mai bakoyi kozala na posa ati toyaki na mwa mapa toyaki na mwa sukali toyaki na mwa mai oyo tolingaki toservir nango libota libota eyamba ngo na motema boboto toyebi te bamama soki baza na liloba avant ke biloko eya en attendant tokoki kotelema to moi je préfère une nature de bloc ou un s'il vous plaît. Fondation tokanisa oyo tomona mpe masamba tomonaka bandeko tele bazala wana baye yango nde balobaka kosoutenir lorsque oye kotala baninga oye maboko pamba te kosoutenir ça. Voilà. Il ne peut pas voter à la biso, honorable Alita Chamala, M2 Bizet, Christian Ikoukou, le boss Kassero Moulianga, il ne peut pas voter à la boye, pour emboîter le pas, parce que le beau comme mon corps est sur la longuité, quoi. Bon, simplement sur la longuité, les lobes en déployant. Je crois, maman, le peu où la fondation a conçu pour présenter Bino, pour qu'il nous taper sa carte au hasard. Pour tout le monde, tout ça, y compris dans membre sur la fondation de Kanisa partout ailleurs, pour que les Banamboga, n'a pas partenaire de son aval. On s'est arrangé le peu où tout ça, tout ça, y un moment où il y a passé, les fils qui ba mela ta mai ata café ata ba liate lo moko en mémoire ya Jackie. C'est en fait ça. Ça maloba. Merci vraiment. Pour le but de salir pour la mission et tu as dit vraiment la carte de tout le monde vraiment besoin vraiment tu as yana biso na motema la bino yango bokanisi biso biso totikali merci mingi mpena papa nzambe azomerci ebele etika ebimi na mpasi eza kata motema soki tozomona boye tozoloba solo vraimen bato balingaki ya na biso geste boye esengeli bino nyonso bosalaka yango ata mpona biso te mpona bandinga biso bakoya kana bandinga biso bazwa bakamu bosalaka yango papa tikete nzambe oyo esika ebimi nzambe apambola bino azokisa suri ebele. C'est bon, ok. Donc, oh, plan, 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 plan. Comme on a mis Sanjo, Moda, Sema, na zéro. C'est na bonne, na bonne, na bonne.
Bon, merci beaucoup. Je crois que l'artiste ne meurt jamais à cause de ses œuvres. Mais l'artiste meurt au Congo parce que Baïmboko va couper avant Chako. Mais le cola tokani ses alliés. Il y a un théo quand sa maman n'a pas lelo. La relation à maman, bien sûr, tu as un et puis tu as un programme VP, tu as visiter maman. Le 19 juin, tu as visité maman. Néanmoins, l'impolitesse de la mort est sur maman. Et puis, je crois que interview avec maman, tant que tu as fait la grande de la poto, et puis tu as fait assister, et puis, permis bateau à Souka. On a imaginé que parmi les Souka, on a monnaie le mardi à 7h30, j'étais parmi parce que dans un hôpital. Dieu a donné, Dieu a répit. On a partenaire sur le docteur Songaba, et puis on a CG de non, non. Geste d'amour et contact. Le roi n'a pas connu dans mon été. Le peu aux ans, tous récolté, tout assister famille, na mandam haute, yango moni lelo, tous à la famille, à maman Chako, tout assister. Papa Mira, biloko nyonso mona bataka logo ya tokanisa. Ezaka biso mona tokanisa. Et puis ngamo nazali nazaka d'abord auteur compositeur puis nazali na komaka banzembo. Nzembo wana hommage à Mache ngai moko na koma ndenge na koma ba dadi, ndenge na koma mama waso ba pululu ba mundweri. Banzembo nyonso surtout ni ve pazawa ngai moko na koma banzembo et puis to aligner ba musicien to pesi ba ndeko balela ndeko na bango artiste azali lokola bango. Mais tout le monde a c'était le mardi. Bah c'est comédien bazali grâce à réunion. Akobima na bango, ba pesa ki mot d'ordre ko ba c'est comédien nyonso. En l'occurrence le président Machou a pas été na comment TPC, alors ba c'est comédien doit pas na ndako. On a distanciation surtout. Ba ya ka ça c'est matanga te. Yo le cause d'être fondation totalisa. Un mot par rapport à ça, je analyse ça par rapport à l'Itamboana. Bon, d'abord au bandi obigi kulutu après ça qui monte dans la structure na yé bat bayate. Et ça le rôle ba militaire il y a MLC, ba IBC batu IDPS bayate mo dans la sens té. Il y a un zolo ba non, faut tout ça la part des choses. Bato ba koufeli ba na pose assistance na biso. Kolwate ba toko benga ba tanga benga na batuté. O nga na repenser ba non, to respecter ba geste barrière. Ce qui est important. Sur le but le log va famille ba la bango moko. Le moni qui va ici to la bango moko. Ce que vous avez va consoler bango. Est-ce que ceux qui ont coupé les mamans ont bien découvert yana olinga qui va pas au talote. Tu vois mbongo mais visite et consoler la famille. Quand tu restes à la maison va nous sali bras croisés. Mais si on a roulé la chaque, roulé ndako. Non, bato baza musero ba compati na malheureusement ba ko dans Nzombo, ba maman belé ba inconsolable bazolela ba ving mangobo ba René Muringa. Moto moko bazolela na musika. Ce qui est pénépeneureux, c'est vraiment ramonter pour le but c'est inconcevable. Bon, sur famille, moi, je n'avais pensé peut-être que non, tu respecter les gestes barrières, tu vends l'atelier, 18h, moi, on a besoin de mesure. Non, pas attroupement, il y a un bas.
mibeko pesami na mboka pour na malade ezali mais soto vendre ba 1 mètre il déranger biso te soto na kati donc to tika bilo babengani biso babengani pour na ba dérapage zo salama ba komisi le ya matanga le ya place ko mela ba bokilo na bango na ba le ya ba rendez-vous ozomona ba ko kotsa kene mutuma loué mutu ko na sendwe alinga prouver VP ayo na matanga mais nzoka so lande lobby oya na ngo suste mutu muso uté na porte de felamba na ya la sabiso ayi ko mais so landi lobby mutu na botole pa ke ba fête na comme ça donc peut-être ba interdit bateau wa sala ba pratique wana donc je crois que la bongo biso tout ça to kanisa toroya ti mardi nous allons réunion ti ba msakor to ti ka serre na dernier demain je crois que tiki a raison on anda ko ne pas à vendre na India lobby mardi bokoya bo sala réunion mardi bo sala réunion na ba na NTPC ou dans les cas je crois Moutazali involve ba news ali la famille bato ba na passe relocalisation la famille de Sengagi tout na mardi par rapport à ndeko bazo uta départ et d'autres ba ya tout à la mardi et puis tout ça programme d'ensemble ni bazo senga comité ezala tout la maman ensemble wana famille donc rien à sous ordre ya famille donc on va venir pour pleurer ezala to kanisa ezala NTPC ezala bandeko XY to rien biso to la famille mais namoni bana matanga bana première fois namona yo ya kana matanga ko se manifester on a quatre programmes na kayo dans kanisa vous allez comment présent par rapport à la représentation mais namoni oyo ya machako namoni présence na yo pour me ya to kanisa pendate ya di en quoi je crois sur retourner la plateforme nyonso bato basal mambalo bato kanisa je pense pas bazate olobi bien les bandeleurs olobi ke nzembo zo beta olobi nzembo wana bato boni bayo découvrir que maman zate eza façon ko pesa message que maman zate olobi nzembo wana boni tout le ba télévision la sangona nationale et puis les banda mboka eza déjà effort au la fondation sali fondation sali que non la sabatike maman zalité maman zate to yembela nzembo on to débloquer fond na ba CGA na ba nations to bimi simbongo poto sala hommage à maman et puis facilité fondation sali ba t-shirt akabola ba tu penses que maman zate donc bis tout ça purement social tout ça va œuvre qualitative tu as pour la X pour la Y donc je crois c'est simple la fondation Azali Père Rosala je crois que ça programme sur une zamba lingagité a permettre de monter la maman Chako maman zate maman za batu nyonso azaya mutute mutu moto opekisa to kanisa ole la maman Chako je pense pas tout ça peine la peut le bibe i eza i o eza o to rolele na ndenge na biso donc c'est un peu ça bon pour mes alliés tout dans le comité mon restreint au moins ce comité mon rezalaki mais ba raté na ba dérapage en salamate et là on est sauf pas à comité ce moment que muta chargé à X il y a Rolandé loko X na mitch o na Rolandé loko wana ana mitch peut être musique ezate na da charger musique ayebanité na mitch bande ko ba senga peut être mai na na mama mai ayebanité yango senga ba vendre tout autour d'une table ba ba ke ba kocha nini ba contribuer nini donc c'est un peu ça bon je crois que tout dans la VP le roi pas collègue les bango artistes je penserais Moana VP à s'adresser à nos collègues les bango ils avaient bien VP Serge passé patron il y a adresser à nos collègues les questions tenues mais ça c'est une question à répondre non nous bon non répondre avant de répondre en fait pour la question de Kwatuni tokai koloba boye mutu moko te soka kufeli mama na banzi akendaka nesika ya mabina po abina mutu moko te soka kufeli mwana akendaka nesika ya mabina po abina mutu nyonso azaka consterné azana ndaku avandi kimia azokanisa likambu oyo ekweli. En fait, je dirais ceci à tous mes amis, mes collègues artistes et comédiens. Esika ya matanga ya Mama Chako, eza esika ya kosala tapage te. Eza esika ya koya kolakisa elamba te, ya koya kolakisa sapatu te, ya koya kolakisa oyo yo ozali te. Esika ya Mama Chako aza mama oyo tolingaki mingi, on l'appelle une légende.
alors on doit respecter sa mort. To respecter yango, entre autres, to sapé, ba geste barrière. Toye, toza consterné. D'ailleurs, ça tombe bien parce que bar peso salate. Toye, toza consterné. Mawana mitema et tozole la maman na biso. Ta page, to salango na mikolo musu. C'est un peu ça. Merci. En fait, Mutula Mutaza na éducation na o autaka nango na ndako. Tozwa ka éducation na bisika misatu. Tozwa ka éducation na ndaku, tozwa ka éducation na kelasi, tozwa ka éducation nesika ya musala. Et ceux qui bisika wana nyonso misatu ozwi éducation ya malamu te, peut-être na église bakoyi pe ko récupérer yo ozwa éducation. Batumsusu pona ko bomba lolenge na bango ya kozala soit ba rendez-vous na bango yango bazoya kosala yango tutolobit mutu moko te soka kufeli maman akendaka nesika ya bar po abina sepela yoka bien mutu moko te soka kufeli papa asalaka bongo nde tozoloba boye tosala lokola baninga oyo akufeli papa oyo akufeli maman. Nous nous sommes consternés aux anandaku otie makolo na se ozoloba nzambe lelo mama kei lobile mso yoko zalanga tokanisa yango biso toza tokanisa nde lelo toyaki na mwa mibale mai pe koka toyaki totikela bandeko pona nini po Bible lobi l'amour ne consiste pas seulement en paroles mais en gestes. Le petit geste qu'on a fait yango wana. Merci beaucoup. Président, la question c'est de ça la bientôt l'association est comme ébélé. Famille et puis si confiance dans l'association ni pour la madame ya machin. Yango makambo président lobia. Makambo président lobby yango a lobby boye. Jusque là, na nous te vandité poto solo là pour na ko établir un tel ou un tel programme. Mais famille et bengi biso artiste comme de tokuta na mardi. C'est à partir ya mardi nde nesika wana nde quoi comité d'organisation ya matanga ya maman nde ekobima pour le moment kolobake ba so est commis ebelé. Oui, c'est vrai. Chacune des associations eza na ba objectif nango. Mais biso nion sotoza esika moko lokola artiste comédien maman na biso théâtre. Donc tout dépendra de chacune des associations na ba objectif nango. Mutu musu aza na objectif na association na ye eza po asombaka lipa. Musu aza po abatelaka biloko ya musala. Musu aza po c'est un peu ça eza mutu na objectif na ye. Ndenge bino pe boza ba chaîne eza ebele. Moi je ne pense pas que bino nyonso bosala ka musala moko. Ba chaîne musu eza bango basala ka po na kolamba. Bamsusu baza po na ba émission. Bamsusu baza pe po na ba théâtre. Bamsusu pe ba lexaka musique na ba musicien. Non c'est un peu ça. Président une question là parce que hier vous êtes na Los Angeles, hier le président oya a Pesco, a ici ce que non yende ba PC confiance wana na chef Congo parce que ba ndeko ya ITPC bazolinga la ki romba linga 50% pour le c'est non, ne parlons pas de pourcentage ici. 50% yo mutolo biangonga na lo biangote parce que na ye biangote. Ce qui famille est décidé ensemble ba pesa ndeko na biso à nos 100 jours. On dit bravo. Ce qui va décider ba pesa ndeko na biso chaque Congo. On dit bravo. Ce qui va décider ba pesa tel ou tel. Et ça dépendre de la décision familiale. Tout d'abord, avant, Azala artiste et comédien, Aza membre de sa famille. Donc sa famille biologique doit d'abord quoi? Yangonde eko décider par rapport. Il y a une organisation, il y a une obsèque. Ce qui est lobby et ça mutu X to mutu Y. Tout dépendra de la famille ndenge bayokani na mutu wana. Biso posa na biso makasi yeza que l'organisation soit une réussite totale.
et tous la maman Nabiso Chako avec tous les honneurs possibles. C'est ça. Ma dernière question, c'est que tout le monde est organisé pendant l'organisation, il y a Matanga ou électrique. Est-ce que vous organisez ni pour Matanga ou Chako? En fait, moi Nanoko, na moi na maman oya kufi balelaka ndeko ndenge mokote. Muto ya kufeli maman alelaka na pasi na mutema. Mais noko to papa leki alelaka na lolenge na ye. Biso to kanisa toza na lolenge na biso ya kolela mama Chako. Je crois to sali ba polo. Ba ko pianga polo moko, voilà. To sali ba polo. Hommage à Mama Chako. Hommage à Mama Chako. Donc, hommage à Mama Chako. C'est une manière, c'est une façon pour nous, la Fondation Tokanisa, de pleurer Mama Chako. Donc, et ça différent, na bandeko mususu. Beaucoup na bandeko mususu peut-être barolata baba puta. Beaucoup na bandeko mususu peut-être bakosala oyo bango bakoyiko sala. Biso manière na biso yango. Soki lelo toye na un petit présent. Toye na mai, toye na moi carton soso, toye na moi oyo toye na ngo. Soki moi eloko tokopesa na maboko tokopesa na maboko a famille. Mais d'abord, ce petit geste là to sali yango elakisi oyo biso tozali. Yango elakisi lolenge na biso ya kolela Mama Chako. Donc motona motalelaka maman, motona motalelaka papa, motona motalelaka ndeko na lolenge oyo ye alingi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. L'heure est grave. Bokota, on a chanté, toi.